mbote bande ko balandi ba bozuli bakuna la bana benga bino ka ba correcteur donc mbote na ba correcteur nyonso bazolanda biso na ngonga oyo rachula caramel naza awa en face ya yoka samba bi yoka son ile pesi na lobilaka ma nyonso za ko tungisa ba politique lelo awa na yoka son to beta masolo ya actualité ya mboka ezali nini actualité tozolo bele bongo comportement ya mabe oyo ndeko mwana mboka boketu auti bongo ko panza pe ko pasola ko tumba drapeau ya mboka na so République démocratique du Congo kuna na kati ambassade ya Belgique lelo awa to ko beta ngo na yoka son pe to loko lobela lisusu na yoka son mai oza ko lobama e pa ba yimboka mususu ko lobaki président ya République lenga za ko bima ko mana ezali na litomba moko te azali ko tambola misu batanga ba 58e ba 69e ko bima na ye pendant 8 mois na ye déjà la pouvoir ya to ko beta ngo na yoka son pe to ko beta lisusu mai matali bongo CLC ozali bongo ko prévoir pour ça la marche pour na côté les mais pour le belamba etali bongo 15 millions de dollars pe baza ko projeter marche angoli kama kamwa eza kaka le même jour o ezali bongo lancement officiel il y a au président de la République azali bongo ko le belamba mambo etali bongo salubrité na mboka pe Gentili Ngobila azali bongo gouverneur de la ville ezali bongo lancement ya kin bopeto o ekozala bongo le 19 ne ba ICLC bazali ko prévoir pe pour ça la marche na bango yango to ko solango na yoka sambo yimboka balobi yoka son na eu de pèse des sommes merci de maweja tout ça kokoba ba cortel surtout bolanda yoka sambo tenayo. Oui, bonjour madame. Yoka son en tout cas le liboso to ko bete zana ya komona lengeni ni président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a uti bon ko sala 2 semaines na libanda ya mboka wana no surtout pour la retombo la pe ko la diplomatie ya mboka na biso et que ne toujours liboso ba retomber ezali to moni bongo entre autres ba 1 milliard de dollars oyo et cotisant bongo unité et cotisant ba beza non remboursable pardon pour la soutenir bongo gratuité et enseignement alors bato bazali ko murmurer to pe ko ima na ko tambola ya mboka ko tambola mokonza mboka nini ko lobana bango bon bazalaka ko ima bango batambola basala bayana nini oyebi soki omoni po yeba bilembo ya moto azana réussite même papa soka ina ndako potala ki papa o penza lelo to kolia bien okomona geste que papa ina sachet donc koya ya président aina liboke ya ndenga liboma donc voyage ya président sali explosion commande na Belgique ko lunga Belgique ko kenena na tibi na Nations Unies a eu discours a beti a sengi na balongo la sanction ya Zimbabwe yango yo ka Afrique mobimbete lemi balobi to tikala ko za mulobele na biso na tribune na Nations Unies te Fachi Umera ya go diriger no Cameroun wana ba Camerounais après Cameroun Zimbabwe balobi président ndengo sali biso boyi biso tozozwa ba tonnage ya semoule on va donner les Congolais gratuitement vraiment hein yo peso ko sana noko na yaza kama kasi très fort na diplomatie kende kuna bayamba basale biloko président basale lié et puis oyoki que président de la République basali atamboli yemoko tatamboli na délégation ya makasi délégation on atamboli nango ala kisi ba tunyonso que ba yebisi ministre de finance que omoni président dengo tamboli na eboy tozo pesa ye cadeau na ye ya 1 milliard wana tozo pesa nga ite que tozo sala bo échange ou bien na le côté non remboursable to déficit to pesa mbongo ya unité yoka soma bimbonga unité mais nzoka ndemo konza mboka tango na gratuité enseignement donc c'est pourquoi président lobby était ngai unité chombo za déjà ya kotonda tozwa tocha yango na gratuité ya enseignement si na bisi bino ke batu bayini bazala rebele siko bino bokosuka wapi kindo kiboluka kindo boloka mais Fachi yeyo a sali explosion na tribune des Nations Unies yoki ba betele maboko président et assemblée générale des Nations Unies a lobby que nous devons nous mettre debout pour saluer la présence du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo wana entrée na sorti ba télébili sous ba lobby président doit être accompagné par la délégation présidentielle délégation yambi sous président bakeko tikaye papa tribune des Nations Unies président assemblée générale akiti ayeko yamba Fachi apesi mbota lobby oza mobali et c'est que Trump azalaki a le vite mobile na imona lokaka yeye Trump a le vite biloko na lingaka tous les présidents oyo baleka batika loko sala discours te bazo sala déclaration bango tout bazo komi bondela
Mais Fachi, quand même, a osé. Côté mais le bango qui était, tu as quand même un partenaire, tu as quand même na kati ya conseil de sécurité. Pourquoi pas bino bokoyi ko sala ke comité na bino conseil de sécurité moko na biso Afrique azana kati. Demande wana malaya liboso depuis Nations Unies salama. Na bakoko na bakokololo. Mutasala ngo demande Fachi Beton. Merci Yokason wana to kibongo Yokason répondre sur la motuna na liboso. Yokason c'est comme motuna ya mibale zali ya komona lolenge nini mwana mboka balobi aza congolais boketu kokota na ambassade kozwa drapeau ya mboka kotumba acte wana yo zali congolais boni yo moniam. Bon ngai vraiment ko le bana moto wana c'est un voyou un vagabond. C'est un voyou vraiment. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas se comporter de la sorte. Donc kolobelaye ezali loko na matisa ye. Est-ce que vous pouvez imaginer mon tour drapeau? Yako felaka na poto. Zambe wana to lobi en président limbisi ba tunyos. Yemo la konyatao. Okolapa. Yango nani? Tena lobis. O lingna matisa ye? Te, ngana lobi. Si otangi kombo na yao. Hein? Mokolo konyatawa okolapa. Yo ça les bêtises na wana na poto. Je regrette d'abord na poto puisque bon poto peut bazoye bateka makambo ngazolo ba même lingala puisque il n'a pas étudié na notion ya classe T asuka na primaire na mbanda ka soka na mbanda ka kuna. Mais yoka somde nini balobi mwana mboka boketu premier azali bongo combattant na poto. Combattant na mana. Ninga nini kasi combattant le la télé mais la bongo yaza combattant te yaza militant ya la moka. Il est militant. Les combattants, c'est nous. Mon combattant, ce sont des combattants de l'IDPS. Est-ce que ce mon combattant à parti politique? Les combattants, ce sont des combattants de l'IDPS. Oh, il va combattre avec Bantivaler. Mon combattant, c'est un nanité. Bango Bazali, ba militant. Il y a la Moka, il y a Madi Di Martin. Vous comprenez donc, bateau, va vendre notre tribalisme. Bazo tribalisme équateur, bazo tribalisme à Bandundu, Basangisi. Yango moni basale lokwan. Mais je regrette, vous soutenir mon toazali, mon abandonné. Yoka son to koba na masango na biso alors motu na son tout selinga koyeba ndenge nini lancement officiel ya Mambotali bongo bopeto kin bopeto za bongo le 19 octobre au Koya. Le 19 ango ezali pe kaka bongo bayi CLC bazali bongo ko prévoir ko sala pe marche pour la côté mais bongo 15 millions de dollars autour bongo mokonzi ya justice albaki ba batika moto moko te alobela yango lisusu lokole komi na boko ya bayi les justice moto moko alobela yango lisusu ndenge nini bato ya CLC baloba ko telemela yango ka le même le 19 o ezali bongo jour oyo lancement officiel ya Kilmopete ko sala na lobby soki bandeko ya catholique na CLC balingi basala marche biso zaka ko accompagner bango pona changement lokole balingi siko babongisa biso tout ça yebisi bango boy oyo bakomeka les 19 les combattants de l'IDPS met en garde à toute personne qui osera démarcher, il va nous trouver dans leur chemin. Il va nous retrouver. Donc on sera là pour barrer la route pour nous contrer mais là tout ba oyo bazoko sala ba bêtise. Tozali wana les 19 ezali lancement ya Kilmopete toujours soutenir l'action wana ya gouverneur Gentini Ngobila. Toute personne qui osera, il va nous retrouver. Ogolapa soko za sango obosa na Zambala. Obosa na sango te toko tambola. Toko sala biso tous les combattants nazo pesa lancement officiel. Na tous les combattants de l'IDPS mutu nyonso akolinga ko participer programme ya président de la République azali ennemi à peuple. D'où nous demandons à tous les combattants de se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute personne qui osera de changer le système où il y a démocratie, où il y soutenu par le président de la République et soutenu par le gouverneur Gentini Ngobila. Nous mettons en garde. Où il y a un salaire, on l'a pas. Sango ba pakatambang. Mais yo Gaston, mais ngala yebi que IDPS azali bon soutenir chef de l'état na mamule nyonso. Président de la République vision na ezali ya kotika moto nyonso azali libre na bazo sala marche de réclamation ba ngani. Ngai nde na lobby. Soki ba meki biso toizo ya ba bambima église tout kozala wana. Oyi ba komeka to la ba ola. Maman liberté et démocratie ce n'est pas la liberté nage. Même en France. Tant balinga ba oser, on est ba gilet jaune ba beta ba frappe. Ba pakatamba na ndako. Bakomi otenga ite, nazaka ngaite. Ce n'est pas moi.
Oh, c'est celui-ci. Bah là, comment on sait que Yaya, pardon. En français, ce n'est pas moi, mon grand frère. Veuillez me pardonner. Yaya, combien de choses c'était Zoé, frappe. Bah là, bah gaz, bah là, bah en France, bon, waouh, c'est au bande de démocratie. Bino et l'autre, c'est la haine tribale. Vous ne voulez pas de la personne Félix Sekechilombo. C'est pour cela vous êtes en train de faire de quoi que ce soit. Vous avez gauche-droite, vous avez des banzela yazdik, nzela ya se ya mulili, bolukie bomoni ete, yango bokomi ko luka, bosala tout botere melekini bopetu le 19. Toze la bino. Yoka sona tamo songi moke olobi awa business to moni ba tomber ya botamboli ya libanda ya président de la République monani za vraiment motuya kasi za la député moko natanga komona ezali bon papa Molière député national alobi bango bafuta bango lisute ba pesa bango ka ba prime salaire na bango ba député bazwaka te entre eza pona nini balobi ke mongo ezate so bakeke za mongo na bango salaire ba pesa mongo ka ba raison que mongo ezate kindeki na ba dépense moko nza mboka tout ça tundeni yo komona likamo Molière na bon a député to ya banani mon député. Bon, ma député, tu es évité, puisque jusque-là, député, président, je gère député. C'est ça. Et le gouvernement, ils ont Janine Mabundo. Il faut battre le président, ma battre Janine Mabundo qui est bon et qui est wapi. C'est ça. On va demander qu'est-ce qui se passe. Mais le président, Sengi Montignoso, Azala déjà, na mbongo na ye mutu muntu aye bandingi ya kuassumer responsabilité na ye donc mutu na muntu azo salaire na ye pour preuve na bete bino di solo que ba fonctionnaire ba enseignant oyo bazala ki bloqué que bazwa ka mbongo na bango te bazali ko futa bango 90 000 100 000 mais lelo président mbongo moko ba débloquer déjà ministre ya finance a lobby 400 800 milliards de francs congolais et ça déjà na banque pour banda ko futa à chaque personne 410 000 francs congolais, mon toassouk. 410 000 qui signification, c'est-à-dire que 250 $. Oyoka Fachi Béton. Wana binu bato 250 bidé ça que bidé ya noko nezali combien? Mais balobi ba enseignant ya école conventionnelle catholique balobi benika $900. Catholique eza motema mabe. C'est par exemple manazo bango. Sango botakate. C'est papa. Est-ce que vous botande hein? Ah, vraiment, basango na mamelo. Oh, mamelo. Zokane mamelo. Papa, bino bobota te. Mbongo bozo exiger belé ya nini. Wapi boboto bonde ko bolobaka. Président Lobiba na batango fere et puis au fere zali te ki bino bozo salaire te. Vous aurez votre salaire. Siko bino bango ba mesana ndenge nini. Mutu moko na classe Peter Kazadi, notre député. Il y a eu des presse accueillis pour constater une école moko. Bazo fout à chaque enfant. Bazala fout à l'époque $460. Ce qu'on bande bazali 3300. Ce qu'on bête 460 fois 3300 personnes. Hein? Ce qu'on bête dollars combien? Bateau bazali ko soit. Mbongo bazali ko kosa kokotisa. Ou ezali ko tika les alaki 111 $1,200. Vous avez dit là, sans que vous touchiez. Donc, vous voyez que vous avez dit que commerce dans d'autres bateaux, il y a ma baie. Il y a un que le président Nabiso a un changement. Sango, s'aligner. Où il y a s'aligner, vous allez votre périmètre, on va vous arrêter. Donc, tous avez pour sanctionner. Boto Samaloba, le président de la République. Montignon Sazolinga, Boto Samaloba. Au moment où le président Fachi Béton a toujours continuer pour tout faire les liboke, tout y a en désordre. Yo kason tout le monde bon président de la République Babi Fachi Béton a qui quoi accompagner tout peut soutenir mon mboka cardinal Fédéral Mbongo. Balobi Fédéral Mbongo a yaka na investiture ya président de la République té mais président Fachi yé andi ko kende bongo ko soutenir. Est-ce que vous pouvez imaginer? Comme tout na ngeza ya ko yé balobi die maweja lobi atuni motuna boye. Entre président de la République Fachi Béton na Fridolin Mbongo nani entre bango mibale azali bongo mwana nzambe to mosali na nzambe vrai chrétien c'est Fachi vrai chrétien c'est Fachi Mbongo on a évité hein bakuli mais azana tâche moké papa monaki bien te papa monaki bien te nandeni na betri solo avant ba consacrer muntu moko azali ko benga cardinal na mboka il faut signature ya président de la République ya mboka wana
en bongo ayaki kotika invitation kala et pas président que à ça de déplacement président yebisa qui était malgré temps nangai malgré voyage nangai je dois me déranger et je vais venir président le je vais na koya ngai moko te asengi ba institution nyonso ya Congo y accompagner entre autres Janine Mabund Assemblée nationale Sénat o ezaki représenté par Sami Badibanga ba ministre bezala ya biso ba riban simkindu ya hydrocarbures ebele bakendaki ba ministre ebele donc bato bakendaki ezali pour la kisake omoni mutu soka zoyi nayo tika mutu ayi nakayo donc aussi longtemps zoyi nayo yo la kise bolingo donc makala moto président sali bango comment bon yo zeko senga vérité les yeux total na couloir bo ya madidi ya ope motuna na ngai te zina yoka na kwembo ibatale bo mutazo terengana na nzela worke kiti ese sili papa pesa ordre la bazo ate batelema bapetiana bazana babuzo batro basakana na président bakoma boye kiti tu bavandeli bango siko bakomi koluka place kiti wana eza vide te ese tondi plein botala bino moko bilongi même na parler c'est partout même TV5 omoni fayo aza likolo akomi journaliste omoni nani yo talité il faut tala image wana omoni yango ngai nde mutu akosala commentaire te tala après ye na mozito basali tuve likolo mais bino bosali ndenge nini bango mozito Katumbi nani Jean-Pierre Mbemba moto nazo mettre mise en garde le sanga bundoki nandeni ozali lisanga bundoki oloka mboko oyo d'abord lopar tokata nango na nani tokende kobeta mana mokolo tobeta match na Madagascar yo lisanga bundoki omoni ko chape bato mususu na ba titre il faut que ta il faut ta l'origine moto origine na peut-être comme mususu ezali ya malédiction so comme mutu kombo ezali lisanga mais lisanga ezali ko sengisi lisanga ya boneni boye beta balomina lisanga bonganga nini lisanga bondoki azoki ndiko sala berer ko loba kete président donc mise en garde lisanga soko meki yozo ya ko sala berer contre président de la République na yebiso ke keba bêtise ozo sala wana na yebiso ke ogolapa mutema mabe batu ya mitema mabe bato balingaka mboko ebonga te lokolo facha ina changement yo sekene na mukasi la mukasi na venir akei koloba bêtise azoloba nini wo président bazami bale et bazami sato alobi ya crise politique ya ndako na ye et puis alobi il assume ce qui dans le crise za ndako na ye na mwasi na ye bayoka na kate crise za na mbeto na ye na kumboka na mboko crise za te crise za na mbeto na ye crise za na mbeto na ye nandeni mais yo bituna mwasi nende bayoka na kate comment yo koleka na média ko bana koloba bêtise lisanga crise ezali omoni eloko eleki na Belgique fachi bayambi na kiti ya roi omoni crise ezali omoni fachi bayambi babetele mamboko na tribune na Nations Unies président fachi bapese place na tribune na Nations Unies ako membre ya conseil de sécurité wana crise ezali ya yo na mwasi na yo ndenge bosana na butu ndenge alesta ki yo bien te ali yo komi osiko kubimisango na média lisanga bondo ndenge fachi bayambi na epa Trump yo monaki te miso ne monite ba Frenchor bandoki wo balingaka mboke bonga te to bande ko tidi bino fire moto akanya na Nzambe ko bande ko tumba bino nyos bokozika boko bande kozika. Merci Yoka Santo comme qui la souka merci Maweja merci Nayo merci na ba correcteur nyonso bazola na biso merci à mon président balobi président Sompar Chimbombo mon président merci à toi Miss Léa Omba merci à Naomi Samba merci à bande nyonso bazola na biso Yoka Santo le balance de cause à la nini pour bande bazola na biso le bana ya mboka ba correcteur nyonso ya correcteur news TV. Oui, merci beaucoup na la chaîne hein. On a fait message à la chaîne en bois si boye bien moi. Nazole qui s'appelle message. Faut boyer battre. Il y aura zone de publicité wapi. Il faut na les cas. Na PCP puisque beaucoup za mozinga ya wate na chaîne oyo, mozinga ina référence ezali ke Yoka son Délit de PES TV. Soko fini en grand caractère, mbala moko o s'abonner, o fongoli liboke tonyati bor toleki, o bani ko na actualité donc tozali zamba battre bino ba o tout bala na monde entier, États-Unis, France, Grande-Bretagne, partout monde entier à l'Afrique du Sud. Bozali ebele, bolanda Yoka son na lingaka bino mingi, to simbana main dans la main, muluba mo Congo mo Swahili, a tribalisme ezate to nzamba pesa biso 4 langues na mboka oyo. Boyine uti wapi uti pa madidi. Mutawota lala na science.
Tomoko basala benkatation na ba Mozito Adolphe Mozito na ba Mombak Valentin Mombak bato ba komi ba banda ko senga donc ba bengani bango na salle ba libité place c'est tondi Italie esali explosion ya makasi président zongaki zamba batele bino ozonga na ya yepo papa ina sachet liboke funga ma ba petit basumba en désordre soko boy fati kasa braza soko kokite mélange javel kene na wenza zigida eza 50 francs soko liango meli soko eza monga ko comprendre ngo okufi pe okeli felo zamba tindi apeso dans ba angelo il zoe pour mukamate donc to simbana président na biso yé pour un changement président apesi gratuité lobo soko tangisa kibana na yo fele te wana ndoko telemela fachi mais lokola bana na bino bazo tango fele na bato ba votaki fachi na ba votaki fachi te ba otu bazali ko telemela président Félix Tshisekedi Tshilombo to bande ko tindi bino fire boko zika boko samba ba vrendo ndokyo soit des ali sanga bondo azu crise ne yandako na mwasi na ye abemia na media oyoka son ezo beta partout congolais nyo c'est bisika bozali numéro nangezali plus 143 97 047 45 58 soko lekiwana nyata bo retoureka fachi beton yoka son TV de l'IDPS nyata bo retoureka jeudi et je vous remercie. Merci beaucoup Yokason, merci Dieu, merci Maweja balobi tonton mon kitoko, tonton mon malamu, balobi kain bende makambo. Merci beaucoup la million surtout bozui bako Olanda biso lelo na Correcteur News TV balobi. Correcteur News TV il sera bien toujours beau za ba égoïste était soko tali vidéo ya Correcteur News TV aux égoïste était s'il te plaît. Zwango tindela baninga mosusu balanda pe yebisa bango ba s'abonner pour Correcteur News TV et ya kandi na encre correcteur pour la corriger. Lelo to corriger nini? To corriger bizela mabe oboke tu premier za ko sala to corriger lisusu bilobela ya bato o balobaki pona bilinko bimali banda ya mboka ya mokonza mboka to corriger lisusu masolete la bongo ba ICLC baza ko prévoir marche na bango pe ko corriger lisusu ma etali bongo